tous na mutuna ya suka na kuna toti komona na ba image oyo mwana mboka les guerriers du Congo plus Eric Genebal a dit que la biso la police et ko beta mama oyo sa koteka libosa mesa na ye ba poisson masasi pona nini alataki kashinete na ebité niveau wana ezali éducation oyo ya ko telemela yango na bandeko na biso ya la police ou bien eza bablo komoko ezo kosenga nini. Ah, tu as na Kimbanseke. Kimbanseke nini? Sala biso lecture. Na indépendance. Tola muiga na tongo tomoni policier monga uchomela masanga na ye. Azaki na munduki te, akeko senga muninga ne munduki. Opesanga munduki na boma mutu. Akepa zui munduki aya bomi mutu. Da bomi mutu pona nini? Kosa pona kashine, alataki kashine te, pona kashine angwa bomi mutu. Da bomi mutu ka pona kashine. Kashine ya pamba, kashine. Ah, et puis ça na kashine na place azoteka, puis akangile place azoteka otumba Thompson na ye wana. Naloba. Yaya, biso ba aba soda ase ba lembisi biso. Soki ba yaka ka boy. Toya kisa, to beta moko pa. Bango ba beta ba. Sasa na ngota bakanyo. eloko esalami mpe nanga mbona moni policier atelemi na nzela mwana mwasi azoteka mwa bato msoni na mwa spaghetti na mwa mpe na bamwa pakeke ya place wana azali na moninga na ye sikoyo ye nde ayebaki te nde ezalaka basaka neti baaventure kano te yo ndenge nini boye na boye olati kashi te mpona nini yabi te so osaka na obeta yo munduki mwasi mpe azombolaka neti baaventure mopolisier akakisi arme atie boye asali mpo asala mwa mofuma boye atie siko pembeni alipeka awa ere abeti ye moto wana ezwi ye na nsima ye mwana mwasi abaluki akomi kosala neti mofuma neti mpo akende polisier atie neti panike moninga na ye atie maboko likolo bamisusu bakomi mpe kokamwa nga abi oh nzoka émotion azomwana ndoto to na visa viboye donc ezalaki ndoto te ezalaki ndoto na azomwa mpe na visa viboye après na nsima ere akei ye policier aki ayambie azwi mpe na boto so ayambie po ameme na hôpital mwana boye bato bakomi oganga o tia makile bimi avant makile bima moto wana ebimisaki nano mai ezalaki lisasi te eza munduki ya gaz abetaki pembeni moto wana sikoyo chaleur wana ekoti ye mai ya moto ebimi na nsima makile esa nini elandani bamemi na dispensaire wana na nsima yango bato bakomi ocréer donc mboka de place na nsima yango bato nyonso to bakomi balobaki non asali mabe likambo ekokosalama te mpo bakashi nde balobaki non bakangela yango mpona moto azorespecte te bakanga mpona moto oyo arespecte mpo bamaladi eza na mboka président apesi ordre keno bobatela bato mpona bamaladi mais bobatela bato te keno mpo boboma mais policier mamni osala Moi, Mboka Excellence, tout ça, le problème sérieux. On a besoin de députés, on a besoin des élus, élus à bien et à peuple. S'il vous plaît, tout ça a besoin d'élus à peuple. Moutoua yebi
ayebi population, ayebi bato aza na bango na commune na ye. Ayebi ba revendication na bango. Réforme fait ça la matin à la police. La police n'a biso lelo bazwaka muto mobulu nde bakote na la police. Eza synergie eza liboki ya bato mobulu te, eza liboki ya bakulu na te. Lelo soko ko mobulu makasi mo ne fois qui est na la police. Mais tant que kulu no kote na la police, sort yango wana. Pour déjà beta machete azaka na kombo l'état te. Et pour pas boma na kombo l'état. Moni policier moko o bomo na ba image azako bunda na ba colonel. Yé moko contre ba colonel nyozo tout. Donc bagarre ko défendre zo impessima à défendre tout ça. Eza pas si moko koloba makambo mboka boy peut-être kota malibanda. S'il vous plaît. Mokonza mboka bloko mususu foka ya kita sala te. Ce va peso étendi ya pouvoir, il faut que ba sale lango. Moi je regrette la police na RDC, surtout dans la capitale là où je vis. Donc c'est 0,0 sur 10. La police est là comme l'amour, oh la police a ça la kalamboka oyo. C'est aussi la police ou ba roulage et ça qu'on récolte mbongo. Na ba même si c'est officiel. Na des bonhommes, j'étais victime, j'ai des images. Na tout ni policier roulage. Au kanyinga pona ni na la poste na yeba infraction o mukobo kanganga na yeba kinatambola na mutuka. Azaki incapable abi bon. Le qui a quelque chose, il est déjà 17 hectares à la cabou. Quel genre de la police tout ça dans l'amboka oh? Et là comme là la police a roulage à ça la kakozwa mbongo. Oh ya biso oh nanzela na ebité. Soki ujana na ebité lo na ba uta wapi. Ba créer bango ou bien ba botama na ba mama. Les ba inhumain. C'est impossible na ebité police à Kinshasa oh. Si y a un commandant suprême, ce qui est dans le numéro 1 à la police, est-ce qu'il y a un foutaka à la police? Est-ce qu'il faut le dire? Makamoto au monde na Congo, est-ce que la police ba les 30 minutes de formation? Pour ne pas dire formation il y a 1 mois. À ta parade, ceux qui ont capacité à former ça. Mais conscience, est-ce qu'il faut former des personnes? Pas changer ma mémoire. Tout ça dans la police, c'est moko impossible. Auto hérité na pouvoir impossible. Donc tozo ko na bango. Est-ce qu'il faut les tuer tous? Est-ce qu'il faut les suspendre surtout? Les gens nakata musala. Est-ce que yo senga basala nini pour que quand même conscience et ont na bande parce que la police n'y a tout est bazali na kati il y a des autres. Voilà il faut préciser. Il y a quelques individus des bazali ko ça moi dérapage na. Excellence nazo biso na SVF tolbaki. Pendant ça, le projet, c'est la police. La police, c'est un peu de Kinshasa Mobimba. Batango bakoye banate. Tous les actes sont sur mabe. Na bilongi na bango. To transférer ngo azu ya koti boloko. C'est un projet où to koko vanda. Ceux qui me konza la police ça d'accord na biso. To koye pa na to expliquer le projet. To ko panza na bakwenyo surtout makambo zo salama. Tous la kaye ba bilongi ba la police na ba acte. To yeto tikele likola mesa. Moko loba yenda funda biso bia pota biso. Tokobana ko zwa bango na ba acte ba osala to tiele likola mesa. Tout ça na la police té na yebité. Na yebité que na butu so kutana la police eza plus dangereux que kuluna. Kuna ko zo ki so mais police ko bo mo pas zo téléphone. Na yebité mama na ba bomi po na biloko na e. Police interpellaka. Papa likambo ça les akaboyete sala kango boye. Merci courtoisie OK. Police ni ya Congo ça tem ça mutapese conseil. Po yemo ko azana nous conseiller té. Yemo ko azana nous limbisanga yemoko azana idée ko pesa mututé. Donc toza na problème sérieux ce que dans le domaine au na Congo na Kinshasa na capitale o epesa ka soni na biso mona mboka excellence ceux qui penda ba rébellion zaka ya koboma ka mboka rébellion ba twakoza na 207 ba uti bandundu ba rebelle ba okota ba komi na maluku ba pesi 500 baleki bakomi na quartier ba pesi 500 wana ba rebelle bazoya kutela roulage apie 500 aleki balati civil bakoko mapeti na RTNC ba pesa ka 500 basale pe mabe na mboka toza la police toza la police sérieuse c'était donc wana penda mutayebi mutunyo soto ayebi ata ba konza la police ba fani ba biki to ça ke lokote toza pe na lokote donc pour la police nanga kolobango thématisaka nga penda moté mais fait ça nga pasi kanga na mboka moko Congo mais la police ezate la police c'est trop dit. C'est démissionnaire. Alors moi na 80 vraiment na suka le loba moko na moi minute moké na bande ba kolanda yo na Congo plus. Merci pour na reçu qui ça
napesi matondi na ba pasteur o ba observer ki ba mesure barrière lobby na église nanga Bethesda clinique de solution na Petro Congo pa Israël Chamala na mona ki ezaki penda ndenge elongo bani to garda ki distance à 1 mètre et puis ba lave mezaki na porte thermoflash ezalaki to sambelaki ba imposition maboko ezalaki te makamunyo surtout ndenge lobamaki esalami donc makamunyo surtout lobi awa ezali ba idée makanisi o tozo pesa o ya blessé ye alimbisi o pe azu ya itendi na ye asaleli posa na biso ezali Congo ebonga posa na biso ezali Congo ke liboso na betaka CT ba o bazaka na Congo ka lokola pays ndeti biso to mona pasi pona nini nazaka na Congo na place ko nanger te na bima na Brazza na zo susu nini nationalité te ka Congo en mboka donc un peu ça pour na ressources na message na pesi susu matoni na Zoom Congo plus et pesa biso opportunité ya koloba malgré ba situation ba conditions très difficile mais tous ça l'effort ya koya ko bima soki bobengi biso et qui de liboso et pambwama mikolo koya to mona pe chaîne Zoom Congo plus. Merci na basoué no ya malamu pour na Zoom Congo plus wana bonanda ki mwana mboka fakindala boyoki na bokebi nyustu vraiment makamu nyonso ya lobby etali kaka ye moko za makanisi na pesi pour na mboka na biso et avancer souci na biso ezaki RDC ezonga na identité na kala babengaka eloka makasi kin ezala kin la belle neto ebela rango en tout cas yo link pe to yamba yo numéro zali wana benga biso to yamba yo pe to ko yo ka pe makanisi na yo po na mboka na biso et avancer botika malamu na na biso na YouTube au taper Zoom Congo Plus TV au s'abonner pe au partager information on a bande ko bazali sous informé. Merci, à la prochaine.